te ke pas zonga bande quoi. Biso pe bande quoi si la pète aux arts. Réseaux sociaux la monu e indi. O le kabo si la mamu kolo jalousie ya Ercile. Ah bon? Bonjour, bonsoir, partout bozwami. Avant que une émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamka eza habitude te bana mama. Tomoni susu mukolo alelo. Weekend ebandi ba bon weekend na mam sisi la ba bon weekend na babakuku nyonso ya monde entier partout bozwami. Émission na biso ebandi ngonga ebele mi bokota bolanda émission na bokebi nyonso partout bozwami. J'espère bomoni miniature wana eza bato ya théâtre na biso, bato ya maboke na biso, ba star na biso. Oh boyebi bango bien koleka cuisine ya Niki TV, bango nde tozolobelela na kati ya miniature wana. Bandeko nanga partout bozwami okute na émission ya cuisine ya Niki TV, ko zappe te la famille, s'abonner, commenter, aimer, partager et que ça la bien. Ah, topesaka toujours conseil. J'espère bomoni miniature wana. Oh, bomoni na miniature wana bango nde tozolobelela ba star na biso. Tozomona mbilinga ezoleka, tozomona ba vidéo par-ci par-là, ba émission ezosala mabutu to moi bandeko nanga. Makambu ezangaka te na communauté na biso congolais, makambu ezangaka te na ngambu ya bato ya théâtre na biso, makambu ezobima kaka. Olalo lamuki makambu na makambu ezobima. J'espère bomona ki mwana Jimmy mwana Lemba, j'espère bomona ki Jimmy mwana Lemba na anniversaire ya Mamis. Kokende kaka Jimmy mwana Lemba akendaki anniversaire wana ba problème bandeko nanga. Cuisine ya Niki TV na bino lelo na koloba mingi te, lelo na koloba kaka muke parce que ba audio eza toko solola na audio bokoyoka ba audio très bien. J'espère boyebi ba voir batu o nyoto na kotia na kati ya ba audio wana boyebi bango très bien. Makambo eza bandeko nanga, makambo eza. Bomoni mama via na kati ya miniature wana. Na miniature wana batu kaka ya théâtre bakomi ko compare. Okutu belle vie aleki ma via. Bandeko na ngai. Mukili eza makambu. Cuisine ya Niki TV na bino apesaka toujours conseil. Komona belle vie asalaka théâtre, aza star. Lelo belle vie oto ebi belle vie mutu a forma belle vie mutu a pesa même kombo ya belle vie bandeko na boka nga bien eza mama via. Omoni mama via aza ikone ya munene. Omoni mama via abanda star ya tongo. Boebi bien sikso mama via sala. Boebi bien mama via ndenge ayebana na ba CD, na ba video, na ba njonjing. Mama via vraiment agangisa mukili bandeko na nga. Mama via agangisa mukili bandeko na ngai. Toza wana pona ko créer ba problème te. Toza wana kaka te to vandi makambo cuisine ya Niki TV alobelaka bino bana mama. Na yo kaka na mona kana memeli bandeko na nga boyeba makambo ngo ndenge ezoleka. Boyeba makambo ngo ndenge ezoleka bandeko na ngai. Kotala mama via aza icône. Kotala mama via aza mama ya belle vie. Lelo avo bomona belle vie. Belle vie abanda pa mama via na groupe ya mama via. Kombo ya belle vie wana mama via mutapesa kiye. Po kombo ya belle vie zalaki Belinda Kanzi. Mama via bino photo chango kaka belle vie. Parce que aza mwana oyo abande ko jouer na groupe ya mama via bandeko na ngai. Lelo komona ka mama via ndenge kake ezalaka le panier circule encore lelo ezana osusu ta mama via te koma ta mama ya belle vie ta bandeko misusu e komo belle vie aleki mama via bandeko na toko sala pe comparaison a boete. Toko sala comparaison a boete parce que mama via azana icône. Belle vie pa mama via aza mwana. Belle vie aza mwana bandeko na ngai. Aza mwana pa mama via. Chiko mona belle vie kanji kolongwa akende pa pape lombe auta ki pa mama via. Eza lokwa soto olo basila bisalu mwana pape lombe parce que mbala moko abima pa pape lombe. Mutu na mutu azana ba parcours na asalaka. Mutu na mutu azana ba njela ne alekaka.
komona kaka nani belle vie mutu soko aloba belle vie malgré to oloba aza mwana papa elombe mais parcours ne awuta pa mama vie ya po lelo akoma pa papa elombe mais si la bisalu abima pa papa elombe eza deux choses différentes bandeko na ngai bo comprendre bien bokanga bien topesaka conseil tozosolo na bana mama okoti j'aime okoti commentaire okoti ozolanda émission s'il vous plaît partout besoin j'aime mata parce que to continuer live na biso bandeko na ngai bino moko boyoka baaudio pe ezali parce que mama via na ngambo ya bato ya théâtre mutu na mutu azalaka na temps na ye même na vie na biso batu mutu na mutu azalaka na grâce na ye mutu na mutu biso moto lobaka azalaka na ba chance na ye na vie mutu nyonso basala kaka azala leader te même na ba famille to uti okaka na famille ana emso mona bato babonga o batombwa mona bazalaka mibale mingi bazalaka moko bana mama mingi bazalaka kaka moko mona ka moko nde mutatele mo asungaka famille bandeko na ngai bamisusu mpe bakoza mpe bana baona bamoye me moye na bango ekokana oyo ya liboso te lider azalaka kaka moko lider babotamaka nango eza lokola belle vie chance et sourire mwambongo emonani akomi mpe kosala makambo na ye na ndenge na ye tokoki kokompare mama via te parce que n'époque mama via azalaki kojouer mama via asala bakombo eza susu lelo te mama via aza deja mama oyo ye moko azocomprendre ke te na minute oyo fona kende nga malembe banatikela bana oyo mpe espace bandeko na nga ezalaka bongo mama via aza na ta bapolémike boliyi bocrée te mama via aza ta na ta moko te ke avanda bandolo bakumisa non mama via aza na avandaka na ye kalme azotala makambo ne ndenge ezokende botika mwana mwasi batu kalme s'il vous plaît mama vie aza muto o azo mérité respect belé mama vie bakuka aza pe moko na biso na kati ya communauté na kati ya SBR mama vie azo mérité respect belé bandeko na ngai aza icône boki kozala na bato ya théâtre boza ebele bomona te ke toza bato ebele mais komba sila bisalo eza ka ye moko parce que leader azalaka moko bino da bomona président des présidents na mboka nini boyebisanga na bakomate bomanifeste na mboka nini da bomona de président ezalaka te mpe etikalaka kozala te président azalaka moko président azalaka kaka moko bana mama omoni tanke bénédiction eleki munene tellement mpe komba noki eleka munene bandeko na nga kotala sila bisalu bekam aza wana bauti na groupe ya papa elombe baboti bana ebele papa elombe aboti bana ebele me mwana oyo atelemi mwana oyo atomboli azosala mosala oyo azomérite batrophée ezaka asila bisalu bekam mpomba sene bongo te bana mama parce que lelo toosolola na baépreuve mpe eza baaudio eza na otiela bino parce que nomonake na libuma papa elombe ndenge aboti bana bango nyonso basalaka mosala bien bango nyonso bajouaka bien bandeko na nga nakaboli bango te nalobi bango nyonso ensemble basalaka bien mais lupemba leader azalaka moko leader azalaka moko na bafamille azalaka kaka moko partout kotambola eza nde sila bisalu bekam bino mo bootela te bana mibali baza parmi bana mibali parmi bafille mais sila bisalu aomérite azwa trophée sila bisalu aomérite babilete oyo emonana badiplôme sila bisalu aosala mokilo aosala mosala oyo ezomonana na miso ya bato eza kutu te ya koignore to boya fo tondimango bandeko na ngai sila bisalu aza enemi ya mutu te nayebisaka bino bien sila bisalu alingaka mutu nyonso me alukaka na vi mutu ye moko amilukaka mutu ye moko amisalaka alukaka même respect fo kozala distance po respect ezala parce que respect mutu ye moko alukaka yango parce que respect eza réciproque bana mama na ngai parce que kotala bato balingi babanda okompare sila na belvi tokokompare sila na belvi te sila na belvi baza kaka bango moko bana papa elombe bango moko kaka baza baser baza kaka bana mboka
biso toza wana po kaka na kosangisa bango toza wana po kaka na koloba par ya misala na bango oyo basalaka sila bisalu ana groupe na SB Belvi mpe kuna aza na groupe na ye bandeko na nga basalaka mutu akosala mosala na ye memi mama oyo abotaka bana okozala oza na 3 bana 4 bana mwana abimaka na tala na mwana abimaka na mosala ne abimaka na bagrâce na ye ezalaka bongo bandeko na ngai tomona ngoti tomona ko bamusicien na biso tokeka musika te bamusicien na biso bakabwana na bango pa Koffi Olomide bakenda bayoka na akutu te na bango nyonso mutu ayoka na kezaka afali me bango nyonso bayembaka bien me mutu tomonaka ke na kati ya Koffi Olomide abimisa bana eza ndeka pa eza fali pupa bandeko na ngai cuisine ya Niki TV alobaka na baepreuve eza fali pupa oyo otala mwana Koffi abimisa bana ebele me mwana oyo ayokana mwana oyo bato balobelaka lokola fali pupa aza te bandeko na nga makambo ezangaka te parce que Jimmy alobi asali 5 ans c'est beaucoup 5 oboti mpe mwana pa pani maternelle 5 ans oyo Jimmy mwana lemba asali pa Belvi aza libre ya kosala o mutema na elingi parce que Jimmy pa lobi akoloba nana alobi te toyebi te soki Jimmy akoloba nini parce que Jimmy alobi trop c'est trop bozofinga aza hypocrite bozofinga ye asali bino nini mpo bofinga ye Jimmy alobi na eloko te kaka ndenge azwaki kaka foto aposte ndenge kaka bomonaki na anniversaire ya sila yango bokomofinga mwana lemba aza hypocrite asali bino nini mwana lemba lobi aza libre akokende sika mutema ekotinda ye parce que aza mukolo aza mwana muke te bandeko na nga aza na mwasi na bana azoluka esika mwa lipa mwa nguba ndenge ezala kaka parce que mutu nyonso aliaka na musala na ye mami elongo mutu nyonso aliaka na musala na ye ebiki so ake kuna asali mwa 1 euro lipa mwana ekosombama ezala kaka bongo bandeko na ngai nebisaka bino bato ya théâtre na biso bolongolaki mutema mabe eloko ezosala bino ki mutema mabe eloko ezosala bino boza bacomplexe bozalaka sire na bino moko te bana mama kotala kaka Jérémie tomoni Jérémie aucho ya kala mingi te Jérémie ajouaka na SB Jérémie ajouaka na famille Libota nana lobaka bandeko na ngai kotala kaka Ada Ilunga ajouaka na famille Libota ajouaka na pa Sila Bisalu ekreaka ba problème te kotala kaka Pierron Ndombasi kotala kaka Bobo Banoka ba papa nani Omar ba Pierron Ndombasi bajouaka na SB bajouaka na famille Bota esalaka problème te po baza libre yango nalina tuna bosinya contrat kende na vandi esiko na obuja lisu te parce que toyeba pete na kati kuna eleka ndeni po Jimmy alobi aza makambo ebele ya bana mama Jimmy alobi aza makambo ebele akoloba mena alobi te toyeba makambo te oyo Jimmy akolobela biso eza nini tozoyeba te tozozela ka toyoka ezalaka bongo biso tozela toyoka po tomemela bino ekendaka nde bongo bana mama kati okonda na kati ya États-Unis tozokontinue toujours bandeko na ngai kosala chaîne oyo kaka chaîne eza facile te bandeko na ngai kosala chaîne ya YouTube eza facile te bandeko na ngai fozala déterminé fozala na volonté ya kosala chaîne oluka babone oluka bavideo bandosala eza jete bandeko na ngai epesamela mpe mutu nyonso te leader ezalaka moko na famille boza ebele Jimmy bundi asali chaîne Jérémie wana kuta ye sima créer babone na pasi muke zosala Jérémie wana komi Jérémie bongo soki ka Jimmy mwana lemba ndenga kendaki anniversaire asila bisalo yango nde problème yango nde mama na makambo makambo eza somo bato akento makambo eza somo liro ezokende nzambe yaka po makambo eza kotala ba papa nani papa Alain ba mama Léa baza ba icône
ba mama nani ba mama étoile baza ba icône baoki mpe kosala mpe bachaîne ya bango mais chaîne epesamela mutu nyonso te bino nyonso tuka bosala bachaîne ya youtube nana kotala nani ezalaka mpe bongo te bana mama ezalaka mpe bongo te okozala mpe te nga nde naza boye mpe nga mpe na créé groupe na nga okocréé mpe groupe nolobi mpe esimbala ngo te okatana soki nzambe alobaka ko ozala lider babotamaka nango soki nzambe mpe alobaka ozala no lider te ata oforce ozala no kaka na se ya baninga bato misusu nde baza na baza kaka na se ya parapluie ya moninga ava yebana fo azala kaka na se ya moninga ava bima fo azala kaka na se ya moninga tocomprendre makambo te bana mama tocomprendre te nga namonaka bandeko na biso baa na kati ya sb namonaka bana sila bisalu botala bana sila bisalu bakendaka kojouer partout balingi baza libre sila bisalu akangelaka mutu porti te sila bisalu akreaka te bomonaka nani shikito azokende kojouer partout mpo bajeremi botala gatibi ndenge azokende balinda baza libre okende osala parceke baoluka 1 euro baoluka lipa baoluka basoma mwa fode te mwa ji ezalaka bongo bana mama soki ka jimi ndenge aki mpa esila bisalo yango nde ekreye kaka baproblème o ngai yanike esala nga mpasi na mawa vraimen makambo ya soni makambo toomona na internet bandeko na ngai parceke kotala mutu ajouaka pana soki aza travailleur na yo aza travailleur no asali asilisi contrat esili tomona kuta oke mosala banda ntongo ozongi 18h mais 19h oza na makambo no yo moko privé okosala oza libre yeba na mama ezaka bongo te parceke na ngambo ya kuna toomona kaka makambo na makambo baproblème na baproblème bandeko na ngai tozocomprendre te kaka mpo na anniversaire o makambo ezobima toyebi mpe te bana mama makambo eza makasi na ngambo ya bato ya théâtre na biso makambo eza vraiment makambo eza bandeko na ngai makambo eza olalamuki makambo ozofinga jimi asali nini jimi aza hypocrite te soki azalaki hypocrite alingaka akende na nini asila te akendaki yebi kende na okende bemamisa ofilme oposte osala bavideo emonana azalaki libre akendaki aza libre aza mokolo aza mwana moke te bowanda osala bakento ya nini bowanda oluka baproblème bocreye pourkui bandeko na nga tozana mpo tosangisa tozana fo topesa bino conseil soki bandeko oyo basalaka pa na yo basilisi mosala baza libre akosala oyo bango balingi baza bana mike te baza mikolo toyocomprendre mpe te bandeko misusu tomona bango ndeti papa Alain ndeti kotala bapapa Alain bapapa Serge baza baicone baza bapapa oyo bazomérite respect ebele baza bapapa oyo bakozala baza mpe libre akosala esika balingi baza libre baza ka obligatoire te bavanda kaka pembeni na okaka pa na mutu moko ekomi mutu na ye non théâtre ekufi théâtre eza mpona lokumu ya RDC mpona lokumu ya bana mboka toza wana toomona air bino nyonso bozosangana bozosala mosala na bino kitoko biso tozana tobetela bino maboko biso tozosoutenir biso bafaye na bino ezalaka bongo na minute oyo théâtre ekomi bakana toyebi te so eza combien de cas kuna parce que liro ezokende eza baka tomona bainivoirien banigérien baza na mona ndeko nazosala filme bazosoutenir ya avance filme ane epesa makambo tomonaka na mafamille ndeko nasali mo eloko mobo apartage dapo bandeko nde nyonso bazosoutenir ye epesa makambo pourkui kaka na communauté na biso congolaise na communauté na biso eza na po pesa kaka moninga na o kaka ofula moninga na omona ka nabongisi natieleka jemo apamba kepesa mbo bandeko na nga jemi oyo bocheke epesaka mbongo te mutu epesaka mbongo eza vi nde botalaka fo toexplika bino sikoyo boye mpo bokendaka nango parce que okoti na video ya moninga fo tia kaka jeme apamba fo ndeko bando yebiso tia jeme eza normal te peuple congolais toza peuple ya ndenge nini okoti na video na émission ya moninga otie jeme il s'agit mpe oza na volonté otiele mpe commentaire akorapele otolandi émission ekesala bien bongo te chez la fayulu na kati ya Genève eza nde bongo Arlette Mubwani na kati ya Allemagne eza bongo bandeko na ngai tolongolaki motema mabe efutaka te sila bisalu
atikelaka Gatsby ta Gatsby aza libre kende sala makambo na mais respecte kaka rendez-vous ya SB Linda Coach kende sala makambo no omoni ya malamu sala o ya mabe ko sala te parce que aza mama o azo conseiller bana aza mama o azo lakisa bana aza mama ozo pesa o aza nango pana bango bino mo botala tala Linda Coach bo mona futur si la lobby bande ronanga bino da bo mona Linda Coach aleki na émission finga mutu Linda lekaka finga te pe alekaka na be émission rare bino da bo mona Gatsby aleki na émission finga Gatsby finga te Gatsby oleka na émission alobi o esengela loba o ya yena mama na bango o batuni sila bisalu bande ronanga tozana pona kosangisa bino toboyi division parce que division eza bana nzambe te division eza diable bopesaka baninga chance ya koavanse soki yo osala théâtre omoni ke epesa makambo pesa mpe moninga soki omoni ke koto ndeko na oke bien te yebi te ndeko nanga koto oke bien te basalaka boye ezalaka bongo eza te moninga gafe bandi koseka ye otakutu kotala ndenge asalaki non corrige ye andeko nanga koto basalaka boye te bazongisaka boye okiki kobenga mpe ndeko no na privé bosolo les fili ce n'est pas la peine ka boleka par-ci par-là makambo tomona bandeko nanga eza kaka makambo bandeko na ngai kozala na mama lokola sila bisalu bandeko na ngai nayebisaka bino eza ngolu eza grâce mwasi oyo akomprana mwasi oyo azofula bandeko na ye kotala Michou Mbembele nana yebaki ye abandai ne ko jouer to ane ko mona na biso pe mamando che kate me kotala ka Michou nenga ina kati ya SB tala ndenge lelo efuliye ya boye tolo ba mamisi aza mabe te mamisi sila aza mutema malamu oyo aza nango apesaka pa bana na ye oyo aza nango wana partagaka na bandeko na ye sila aza vraiment mutema malamu bandeko na nga bino moko botalaki théâtre na biso bomoni ndenge sila bisalu afuli adasa nana yebaka adasa bande kojouer na ye bandaka la joie na ye na bokeseni ngaku emsu natala emsu mpe natala nangango te na kipa nanga to adasa ni me na yo omonake adasa na kati ya SB e adasa omona bamama Teresa epesi mpe makambo fozala mutema lokola sila bisalu fozala mutema malamu yo mama yo papa oza na groupe na ya théâtre pesa baninga na chance fula bandeko na okokangela bango mutema te oza nango partager oza nango yebisa baninga ndeko mususu aza na vabonga fo ide mususu euta pa muninga omoni so osali boye koto epeso boye ezala nde bongo ofongoli ndeko no ekendaka bongo bana mama biso congolais toza tellement mitema mabe poso na biso eza lokola poso ya mitema na biso omonaka so nalakisi moninga tokokani so nalakisi moninga olekanga so nalakisi lobi ekoma boye non balobi bwaka lipa na mai efike ekopanja na oyebi te lobi ya moto eza pa nzambe sala bolamu ezongaka ntina 4e génération bolamu epolaka te tout le temps nayebisaka bino tosalaka bolamu mpo mokili eza mokie toyebi lobi te lelo toomona ka lelo me toyebi ndenge misusu samedi dimanche ezala te parce que lelo toza vendredi toomona ka lelo vendredi me toyebi ndenge nini dimanche ezala te nana yebaka ke eske toke kolata maske bandeko na nga maske oyo toane komona ngo na hôpital bato so bali basala opération toyebi ke balataka maske me maske biso nyonso tolataka même na président masque bandeko na nana kanaka olata masque bandeko na nga tofula baninga linga moninga na progresser omoni se oyo azwaki motema mabe ezala te eza na ote fozaka na bomengo so ya bamillion non mais moninga yebi ke na okokosoma mwa lipa mwa pantalon oderange te ki motema mabe ezala te ki motema mabe ezalaka likola kozanga moninga azotala succès ya sila bisalu elevation ya sila bisalu atali ndenge azomata nga koto na kanga makabe bayebi nga te kento ki motema mabe ezoya parti eloko wana ki motema mabe ezoya kaka parti eloko wana mama vi ya bato avandi na ye azosala makambo na ye bolibo wando krei su problème mpona mavi ya sali nini
Maman vie à ce qui a joué à SB, et ça pas faire naïe, et ça pas déconner, ça problème te. Et ça problème te bande konanga. Maman vie à ça moutoua mounene. Maman vie à ça va au kava ikona ba ikona tanga. Maman vie à ça moutoua zo mérité beaucoup de respect na ebise bino bande konanga. Ma boko likolo pona maman vie baba cook. Et ça vraiment bongo. Et ça vraiment bongo bana maman. Parce que ma cambo photo loba, m'sou biso pe to loba et ça la pe bango bien balanda pe be mission ba no comprendre ba na pe koka parce que to mona nzambe te. Nzambe to mona kete nzamba loba ne ka na kanala batu. Nzambe to mona kete nzamba sala ne ka na kanala batu bande konanga sila za icon. Bino mo boyoka ba kuku nde bazo loba. Boyoka bande ko misusu nde bazo témoigner. Boyoka pe famille sila moko na bango bimi ndenga azolo ba pona mams. Mams aloba raté. Mams atika karana défaut mais aza mutu azana mai na makila azana mai na makila e mo pa vanda ka yoka pe pasi e mo pa vanda ka yoka pe bia sepelaka bandeko na ngai to linga mninga sila bisalu asala bino nini sila bisalu asala bino nini boza ebele bato a théâtre boza ebele misu to yebina misu pe to yeba te bazo bimaka ka air nyonso to ebite sila bisalu asala bino nini o bolingaka sila te élévation sila bisalu eza pa seigneur récite ya SB eza pa seigneur sila bisalu abelelaka nzamba ba genou na se sila bisalu abelelaka nzamba ba genou na nga na se abelelaka nzamba lola butu moi mwana mwasa batazo gene pona équipe na pona chaîne na mata mutu moi mwana mwasa batazo belela nzambe okelanga mawa chaîne elimata tellement si la bisal aza mutema malamu mutema pur yango moni bolamu asili ezo matande boyi bandeko na nga yango moni mutu esengela lobela sila ta zo lobela ka sila mutu muso ezo loba ka po afinga ye fo lobele ka mabe bandeko na nga toza batu so elikama mabe eza tokoloba eza mabe soki eza malamu tokoloba pe eza malamu bandeko na nga sila aza mutu aza na mai na makila aza ndeko na bino congolaise asali bino nini mwana bato azanga kimi asali bino nini kokende ka sila ndenge ka akeba anniversaire asila boye kokende ba Dubai kokende ba Lagos boye ba problème na ba problème sila asali bino nini sila azaka na zuwa mutu te azaka complexe na eloko ya mutu te sila aliaka oyo akokeli amelaka oyo akokeli avivraka na oyo aza nango atalaka gauche droite te sila atalaka nzambe Baba Cook na bengi bino 3 fois sila ye moko mam si sila beka mpomba sen aza Abakouk vrai ye moko cha pesa groupe na ye ba fa na ye Baba Cook parce que sila bisalo ye moko aza Abakouk azalaka toujours na poste avandi aozela bilaka seigneur sila bisalo aza Abakouk vrai sila bisalo azalaka na problème na mutu te sila bisalo azalaka na kanda na mutu te sila bisalo aza mwana bato ya nzambe bandeko na nga totala pe makambo tozala avana katikati mabeni nio sila sala kobana makambo bande bandi ti lelo sila bisalo bomona esika asala émission sila bisalo bomona esika fini mutu sila bisalo bomona esika esika aposte atala bafoto nini bo aloba mabe bandeko na tozala pe gentil ko sila bisalo asala bino nini sila bisalo osala eloko tavai na kwena osala bulo na ye ya mosala na ye ya théâtre bafilme na ye sila bisalo azokoma puti de écriti mams pomba scène J'aime matin, nazo continuer mission, j'aime matin. Maman mami elonga, Sandrine, bon matcha, j'aime Adassa, et ça dépend, ma bon matcha, baba couke, tendresse, tata moi si tendresse, moi na muluba tanga. Et fata TV, to solo, la bande mon angai. Eza nde bongo zuwa te kanda te topesa ta na tan mutu na mutu aza na grâce na ye grâce asila eza abino te jour sila abotamaka pardon jour sila abotamaka jour kuizi yaniki abotamaka te mutu na mutu aza na date anniversaire na ye date tobotamaka toyebaka yango mais jour mutu akufaka mutu ayebaka yango aza te fo bomona grandeur ya nzambe
Na moment où eza moment ba rando te, na moment où eza moment ba problème te, na moment où eza moment ko luka kimia, na moment où eza moment ko luka kimia ba bi chercher la paix avec tous. Na moment où photo luka kimia tozo lala ka bozo mona ne ba covid e kombola batute. Olalo lamuki moko akufi moko alamuki. Toyeba te so to kompe la fin du monde on be sunde ba to aloba fin du monde toyeba te. Ete abino te. Tina âge na biso to lata ba pantalon to cha ba kabelo to za ba jeune to ba jeune te to koma da ba mama to koma da ba mama mo so komi da na 20 ans mata okenda da mama za su mwana te eza na te po to lata ba jean to cha ba kabelo non to da ba mama photo mi respecter respect za reciproque o repesa muninga kozongiselo kenda ne bongo bana mama Mamboyo ekendaka bongo bandeko nanga Madiva mama Rebecca ekendaka bongo Vanessa ekendaka bongo bana mama toza wana pona kosala kaka mabe te toza wana pona kosala bolamu eleka même bato ya théâtre na biso même bandeko baza na live na ngai même ba bakoya après tosalaka bolamu mukile eza mukie bandeko na nga cuisine yaniki tifa lobaka mukile eza mukie toyebi lobi te lelo eza yo lobi eza nga tozala mutema malamu bandeko na nga bolamu epolaka te meme ndeko asila bisalu na otiela bino baodio ya grande sœur asila bisalu azoloba trop c'est trop ndeko nini olinga bafingaka kaka ndeko na ye mama nini akolinga bafingaka kaka mwana na ye eza likambo ya makila eza makambo ya makila meme sila bisala alobaka te me bandeko nde bakomi koloba balobi trop c'est trop azalaka baba te aza mutu lisumu nini sila bisala asala alala esile alamuka esile azonga boye esile ezalaka nini peuple congolais ezalaka nini kento nini mwasi ya bato asala bino boluka nini na nzoto afila baba cook cuisine ya niki tifi na bino nalobaka na bino bandeko na tozwaka tanko prier mpona mamisi na biso tozwaka tanko prier mpona mamisi na biso bandeko nanga makambo ezali komona ka réussite ya sila bisalu élévation ya sila bisalu baproblème si problème bino créer ba problème si la bisal kuna zo prier bino boza na administration si la bisal kuna zo prier si la bisal azo comprendre que makambo eza susu ya misu te comme spirituel eza susu physique te ko makambo fona kima na ba prière même si la kene kokota mojindo ba prière biso ba kukuzi ya niki tifi na zo ka tanko prier pona mams na zo ka tanko prier pona mama si la bisalu bandeko na nga olingaka sila bisalu onga naza fana sila bisalu eza bien to soutenir maman na biso na tous les domaines c'est bien tozwaka temps ko prier mpona sila bisalu tozwaka temps ko prier mpona sila bisalu kotala kaka Zaire mubima mboka mubima egangi eningani mpona mutu moko sekaza étoile sekaza lumière aza mangete la RDC eza nde sila bisalu eza sila bisalu faut ko priaka nzambe protéger sila biloko aliaka esika lalaka vandaka lekaka nzambe abombe na bavoiture atambolaka nango nzambe protéger sila papa Zuma Tumba kota makambo oyo panoko babakuk dadi mavungu bokota parce que makambo oyo bane wana ngai nazoloba toujours fotokotela ngo ba prière eza susu makambo koganga badiskite te eza makambo ya ba prière nayebisaki bino resita moto ebandaka spirituel na butu soki olongi na moyo olongi bitumba sila bazoluke na butu bazokokete yango bakomi na moi fotokota mojindo ya ba prière. C'est Jésus qui gagne toujours. La victoire. C'est Jésus qui gagne toujours. Si la bisa leur répondre, si la bisa leur loba, même pas de connaître comment loba, si la bisa leur avant toujours calme. Avant toujours calme.
na otiela bino baaudio sikoyo na otia baaudio boyoka Jimmy mwana lemba ndenge azoloba boyoka bakuku nde bazoloba boyoka bandeko ya Sila Bisalu ndenge bango moko bazoloba. J'espère boyoka très bien parce que Sila Bisalu aza icône. Sila Bisalu azo mérité respect belé. Sila Bisalu aza muto azo tombola mboka na biso na RDC. Sila Bisalu aza muto nzambe fa protéger. Bandeko nanga zuwa te kanda te. Topesa tana ta. Lelo eza tan Sila. Eza bongo bana mama. Nazo balancer siko bino moko bokolanda. Tozo continuer émission na biso ba j'aime. La Belle Vie TV. Ce qu'il faut na loba, na koloba. Mais nanu na lobi ta? Nanu na lobi ata eloko te. Bola kisanga video nini oyo nga Jimmy ya lemba na sali. Bola kisanga voice nini oyo ngai na sali concernant makambo nyonso. Non na lobi eloko ta? Na lobi na nga eloko ata mokete. Mais nazo kaka o asala analyse, o ya zongi siboy, o ya mati siboy, o ya kiti siboy. Na kombo na ngai o ya lobi, o ya zongi si na makambo oyo bato ebele baza na maîtrise na moko te. Bato ebele batali kutu ata kotala te. Kotala na chaîne bo mona nga na posta déjà mams. Ya ba anniversaire déjà na tia yango na chaîne nga. Na saka ambiance du tournage na Belle Vie TV, mais na kendaka ko tourner na SP. Pourquoi tout ça en bongo? Tout ça en musala en bien. Bandeko. Bakolo YouTube. Tout ça on analyse bien. Pour le mix c'est normal. Mais koluka ko koma na niveau ya ko comparer carrière Belle Vie azana mwana et pas si là. C'est vrai que les lots bango tunza masali bango grâce baza ba grande productrice photo beti la bango maboko mais Belle Vie a ba devoir faut travailler les sous parce que si la tiki ba devoir na monde si la a marqué ba tuna ba époque ba cassette a marqué ba tuna ba époque tout et na nzonting mo te na zo mona bazo épargner si la zo ça partout. Ma pièce théâtrale aussi la marque à toi na mwebili. Vous comprenez? Donc, Belle Vie a petit peu les bakune na solo a bimisika mutuka na kiyanke et va un petit peu. Donc c'est que les lolo bipe bolo ba ke Belle Vie le kifia. Pour Belle Vie sans se sourire yé ba moyen ça comme il produire. Mais bolo balanga pete que Belle Vie le kifia na succès, to Belle Vie le kifia na travail wana boko ça. Pour vie azami akabo yiba théâtre au vie azala ya succès. Pour comparer bango na carrière te, na carrière azamwa na pas là. So il faut créer bango polémique par rapport à ya ba production ba comment on ça là y a pas de problème. Epasanga bandeko biso pe bandeko asila pe toza réseaux sociaux na moni eyindi oleka bwesila mamukolo jalousie ya Ursule ah bon et comment olekisi yango biso pe bandeko asila Bisalu totelemi po tomoni pe lekisi mutu na mutu mpo azalaka na bandeko na ye eza te ke mpo alobaka te aza baba to mongamba bato ya réseaux sociaux non na niveau ya carrière Belle Vie ya comité na ndenge afote mpenza sila aza icône makasi sila aza icône sila na niveau ya carrière Belle Vie ya comité na ndenge afote mpenza Belle Vie ya comité na liaka na poche ya sila. Bandeko nanga j'espère bolandi boyoki ba audio boyoki ba Jimmy ndenge azoloba boyoki bandeko bakuku ndenge bazoloba boyoki pe lisusu famille asila bandeko ndenge bazoloba aza na famille aza na bandeko na ye aza na bandeko ne abasi pe ya mibali aza pe mwana pa bapara na ye bandeko na ngai toyebaka makambo nini tozoluka toyebaka makambo nini tozosala toyebaka makambo nini tozoloba oyo namemelaki bino na mokolo ya lelo kaka yango nalela bino ya trop que Dieu vous bénisse à la prochaine kati okonda na kati ya États-Unis mama Jeannette na kati ya Ilimane babi Alimane kuna eza nde yo mama Jeannette Bosolo umela que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.